Bonjour la famille, bonjour, bonjour. Aujourd'hui est samedi. En tout cas, Bambote Ebele Bisika Bisubino, c'est samedi. Voilà. Tu as toujours na ba forme na biso nyonso tout. Babote na bino nyonso boboto bonde kona katia mabota na bino. J'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte très bien. Bon samedi, vraiment préparation. Lobby, c'est la fête des Pâques, hein? La résurrection de Jésus-Christ. En tout cas, boboto bondeko na kati ya mabota na bino. J'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte très très bien. Voilà, vraiment vraiment bambote na bino. Vous allez vous qui tient moi caméra et ça un peu nassé et ça va bien moi boy, c'est bon. Voilà. Voilà bandeko na ngai shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba o nyonso bazalaka na sima na biso pona kosunga biso pi respect ebele na ba chef coutumier na biso oyo batikaka biso te bazalaka na biso tango nyonso boboto bondeko na ba oyo ya biso ya catholique. Pourquoi pas topesa pe ba oyo ya biso ya ba musulman oyo bazali na Ramadan bambote ebele ba salam alaikum bisika bizu bango matondo na bakimbango giste ba bonjour ba bonsoir na ba oyo ya biso ya témoin de Jéhovah et puis tokei mbango pe topesi pe bambote na bandeko na biso oyo balandaka biso tango nyonso ya néo apostolique bazalaka ti lelo bandeko nanga. Voilà, Dewey, peut ce qui vous a raté le Dewey, mouvement ya Dewey, na yo kabino lisute, so pe bozali to pesibino bambote ebele batu ya Dewey. Lelo to kanisi bino bandeko na ngai, to komona ebele na mokili oyo ba église ebele ebimaka lokola mayebo. Toute tendance confondue na ba obolingaka na bino pété, bolobaka pe que Dieu n'existe pas, mais biso to lobaka nzambe a existaka, to pesibino pe bambote na bino ebele. Alors bandeko na ngai toye na sango kaka ya mawa ya pasi ndenge kaka toyelaka bino ntango nyonso kolamusa kaka conscience ya bandeko na biso ya famille. Vraiment toza na sango ya pasi euti kokwea na mboka Allemagne. Ntango tolobaka toujours mboka Allemagne tomonaka ndeko na biso ya mwasi topesi babote ebele babizu ebele penza Irene Masiandoki na kati ya Allemagne topesi bambote ebele. Donc mama na biso topesi bambote na yo ndeko na kati na mboka na yo ndeko na biso Irene meka kotalela biso likambo oyo ndeko na biso mobali basili kokuta ye asili kokufa na kati ya ndako asalaki 4 jours solo esili kobima na quartier mobimba yango wana bandeko esali déjà ndenge to okende boye o ezokende banda ya kufa esaki 4 jours banda batindelaki biso masolo oyo esalinga ba 3 jours na kati ya coffre na ngai ya mama solo mais nazalaki na vraiment na tente na espace te ya kotia yango mais lelo samedi na lobi na ya avant na tokoma na pokwa totia yango nanu pona botala tango su famille na epesi ba modani tango su pe bato musu nanu ba modani te tango su pe na nzela ya sule baoba nde bokotika koyeba mobali yango na bandeko na ngai na olakisa bino photo na ye après tokotia mo audio muke puis commenter yango nde to suki wana pona lelo bandeko mobali yeyo vraiment esali pasi na mawa yeyo mobali botala mobali kitoko vraiment bandeko na ngai ye wana asilaki kokufa ye moko na kati ya ndako 4 jours amandi kopola solo ekobi kobima surtout soki ndako no ezaki bien chauffé chauffage eza makasi soki okufi en tout cas solo ekobima noki et puis okopola mbangu parce que moto ezali na kati ya ndako lokwa tozala ba période ya ba hiver ndenge mino moko boyebi totiaka ba chauffage ya makasi alors soki ozalaka yo moko talaka bandako ezaka nango pe muneli makasi te omati chauffage na yo makasi soki okufi en tout cas 3 jours 4e jour okobanda déjà ko se décomposer okopola solo kobima makasi penza parce que chauffage ezalaki likolo. Alors mais ceux qui chauffage ezalité na hiver boye en tout cas okosala même 1 mois ozana yokaka malamu parce que malili ezana kati ya ndako. Alors ndeko na biso bolanda na boke binyon surtout boyo kamoka na nzela ya téléphone bozela moke na ebité na bakisa mo volume voilà parce que na hotel matin qui kozwa haut parleur bolanda. Oh Jésus, c'est quoi ça? Pas les autres kata. Non. Bande robots de la mouke. Alors, mbote, de pour la biso, ba congolais, non,
napesa information oyo biso tozwi yango na balabala na epai ya moto mosusu abeteli biso lisolo. Ndeko na biso oyo afanda na Langevel en Allemagne. Na Langevel. Asali 4 jours na ndako nde akufa. Tanga bimi solo yango wana Croix Rouge ya kozwa ye bamemi na mort. Moto moko ayebi te surtout bimaki te na balabala te toyoki l'information te olingo oyeba te ke moto akufa. Oyo ayebi ye toyebika na kombo Parfait. Parfait. Kombo mosusu toyebi te aza Congolais neti biso nyonso. Yango esali biso mpasi. Yango na pesa information oyo etambola na moto nyonso akozwa yango abomba yango te atinda baninga mosusu oyo ayebi ye bapesa sango na bafamille mpo bayeba ke ndeko na biso Parfait aza lisusu te akufa deja. Parce que eza makelele bandeko bolimbisi makelele kote kuna mashine eza kosala mobulu moye toyoka eza malamu te koni mpe oyaka kotiaka kokawusaka ntango na ye la machine oyo bozela na j'espère ke boyoki yango bien te bozela tobandela yango na odina nini yango nazo comprendre te voilà bozela moke bolimbisi papa voilà tolanda nini nyonso bozela alo mbote na bandeko na biso bakongolais nyonso nazopesa information oyo biso tozwi yango na balabala na epai ya moto mosusu abeteli biso lisolo. Ndeko na biso oyo afanda na Langevel en Allemagne. Asali 4 jours na ndako nde akufa. Tanga bimi solo yango wana Croix Rouge ya kozwa ye bamemi na mort. Bon, moto moko ayebi te surtout bimaki te na balabala te toyoki information te bolingo oyeba te ke moto akufa. Oyo ayebi ye toyebika na kombo Parfait. Kombo mosusu toyebi te aza Congolais neti biso nyonso. Yango esali biso mpasi yango napesi information oyo etambola na moto nyonso akozwa yango abomba yango te atinda bamoninga mosusu oyo ayebi ye bapesa sango na bafamille mpo bayeba ke ndeko na biso Parfait aza lisusu te akufa deja. Merci beaucoup. Voilà, bolimbisi bandeko na makelele bozoyoka c'est machine osokola bilamba bino mo boyebi moko ezaka ba caprice nango eza kotia makelele eza déranger ngai mais bandeko na ngai c'était que bino mo boyoki bandeko na ndeko na biso alobi bazalaki koleka bakuti Croix Rouge bazobimisa corps quartier mobimba solo nde o balobi non comme na eto bengaka ye Parfait mais bayebi famille te nde katoza boye même ngape ba voisin nanga bayebi famille na ngai te ngape na yebi famille na bango te soki pe lelo pe likambu na oyeba te na benga nani toyebani kaka ndenge toyebani nde tovandeli donc yangwana mais ye azalaki ye moko moni ke soko ozata na mwasi ozata na bana misusu bakoki koyeba tobenga noko tobenga tata mwasi tobenga boye mais ye azalaki ye moko na kati ya ndako asali 4 jours abandi kobimisa mai abandi kobimisa solo na kati ya Allemagne. Alors bandeko nanga bomoni pe balobi na ville je crois ya Lengaland bablo na bangoka nde babengaka wana nde ye moko Irene aoyeba wasiandeka oyeba bien eza wapi quartier nini pona ye penza atia misisa na ye nyonso na kati ya Allemagne. Alors bandeko nanga nini tokoki ko tirer leçon na makambo yo tozolo bango butu na moi tolobela kango ntango nyonso awa pe biso pe na kati ya Londres awa kaka semaine passée na laksaki bino pe ndeko mobali na kombo ya Zizi yebe bakutaka ye ya kokufa na kati ya ndako kota lelongi ya ndeko wana na kota lelongi ya ndeko Allemagne ezosala kutu neti ekokana bandeko epi bamibali kitoko bamibali ya courage bamibali ya bien mais bazali kobanga basi yango na biso basi pe photo mituna pona nini mibali bakomi kobanga biso photo mituna bandeko basi kotala mibali kitoko boye mibali ya bien boye bazali kokufa bango moko na kati ya bandako biso siko pe basi moko bazaka toza photo zonga na suka ya mboka to mivandisa na se bakoni to mituna na ba question bandeko na ngai likambu nini na village na biso na kati village na biso eza lokwa poto pona nini bazokuta kaka bamibali bango moko homme seul bazokufa na kati ya bandako mais bazoko trouver ba femme seul bango moko te
baza kokufa eloko nini ezosala bamibali babanda kobanga biso babanda kokima biso alors que tosalama mpona bango. Nzambe alobaki ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut azala na mwasi. Et puis Nzambe abakisi, celui qui trouve une bonne femme trouve le bonheur. Est-ce que bande ko na biso mibali bango mutu baza mabe bango nde bazo nyokola biso yango na biso pe tozo banga na biso bango ou bien biso nde mutu tozo ko accompagner bango mabe biso nde tozo mema bango mabe. To ça l'examen de conscience to lekisa nanu ba nini ba micro baladeur et pas ba garçon ya ba Europe et loko ni ezo sala ke boko ma ba femme seule et loko ni ezo sala ke biso basi to bana ko to maltraiter bino pona ni biso tozo kima bino nini tozo yokana te et loko ni mibali ba bongisa pona biso to sepela et loko ni pe biso basi to bongisa pona mibali baza na malamu pona to vendre ensemble parce que même na tango ba parents na biso makambo yo tozo mona sikoyo et comme ebele pona tango ba parents na biso soki libale sibité mobali okeko bala mwasi na ye mususu omona kutu mwasi mutakotika la ndengwana na bana batupe baboye aza aboya ki mobali na ye a divorce ki bakobalo kutu lisusu te tango musupe di fait que tozo divorcaka. Et puis tozo soka chance à mabala et comme ko pesa biso mutu pasi ozana mobali mais ozo calculer no déjà mobali mususu a soki ya boyinga Jean Palinga rangai parce que bilo pe mibali bokomi ko ninga ba femme o bazana kati ya mabala moi so azana relation na e ezala kutu baza copinage ezala baza mamakangu mais tangu yo yebi yango mwana mwasi kutu master na yo zo linga ye donc bokomi ko pesa biso ba espoir moko boye ata ba bengani nga lelo ata na boyi libala o noko zonanga mobali mususu alors que na tango ba mama na biso la tanga kala soki kutu ba sente yo tango so tikali bomu to kobalo azate ko komi mwasi ya soni soki ba mobali ba boyo okobala lisute otikali mwasi ya soni mais na mikolo yo mibali kutu ba komi kolinga basi yo mibali ba boya bango nde ya ubianga na boyi na lingi na kutu na lingi ko kile 4 chemete na lingi mwasi azana bana ne mwami bale misatu pono kota kuna mbongo bana ezokweya mais ozo yeba te ke mwasi na ba boye pona nini tango okoma kuna ozwi makaka diaka na lisusu okimi okomi célibataire olobi oyo ngana moni en tout cas na kobalaka lisusu te na parce que tozo tambola mutu na se makolo likolo photo tambola toujours la tête haute il faut to yebaka yo bino surtout bino mibali botika kolinga basi bazana kati ya mabala botika kolinga basi bazana mibali na bango même azana copain ayebiso ke nazo vivre na mobali moko boye ezo kende bien te benda nzoto parce que soki kaka yo pesi espoir ke azo lingote ngana olinga yo ngana sepelaka na yo akoni yo kola moninga tanga ko ya pa na yo ya yo pe ko kende ndenge moninga kendeki yango zo mona bozo kota garage koma yo mona mutu Nzamba sali na mokilo kota garage okome mutuka ba longolo ba pine oza garage se garé oze sous na mwasi te suka ekosani là ba médecin ba mécanicien ba hôtel oumeli na garage oumeli opoli ba bwaki yo bake kokunda yo okomi baloni yo komi matembele okomi pondu bande kwa nga mibali bola muka bosala effort biso tozawana pona bino tobota maka pona bino tobota maka te pona bino bozala bino moko et puis soki esimbi na mutu wana te pona ni okomeka mwasi mususu te ya malamu pe baza ebele ya bien pe baza ebele baoluka mibali bavanda na bango basala vie na bango bapoursuivre vie na bango ti mokolo Nzamba kobenga moko baza ebele alors yo soko ozwi ka kuna mutu moko ezaka mutu wana soko zaka na mutu wana okangami ka na mutu wana bande ko bomoni jani ndenga ye kokufa likolo ko kangama na la brine azala ba mibali na wuchi koloba ke la brine azaki na relation na jani bino nyoso boye baki yango meto uki wendo alingi la brine na kati ya jani pona la brine eloko ni la brine azanango bande ko nazo tala nazo comprendre kate na moni la brine asaka interview na Jani ye a journaliste ça poser ba question mais au téléforme nae nazo bati azana zemi te aza soki ndenge nini nazo comprendre te et loko nini mwana mwasi na bande ko attirer bino tanga azana Jani bino pe bozo ya kolinga ye na kati ya libala na ye wana na ba voisin bazo kolinga ye bazo ko botisa ye na relation na Jani
Et puis Jani azotika yete azaka kawana. Bande konanga na uti pe kotala théâtre moko Jani asalaka azo milongo nzoto alingi yiboma pona mwasi aboye. Donc eza babiloko moko boy o Jani azalaka na vie na ye abandaka déjà ko prédire ka kokufa na maboko mwana mwasi ou bien eza ndenge nini. Mwana mwasi ya malamu kolinga ye balinga ye bande konanga ti avant sa mort tokoya na histoire balingi ye alingi mwana mwasi wana te akimi na ye mutu azwile na esika asundoli ye mwana mwasi Congo Brazzaville pona kaka zongela la brille pona bana bande konanga bana bongo batata o batika ka biso na ba mama to bota maka nef mais papa na biso akezwa deuxième femme ya muyombe atiki biso tokolaka te tozalaka malamu te soki yena mama esimbaka te bakabwana bango asepelaki na mwasi muyombe mais atikaka biso 9 enfants bongo Jani bana misato ka oboti na mwasi wana okende boye mabe ozonga boye papa siko Jani okei otiki trou monene na bana mususu. Tu étais égoïste. Ozalaki papa moko on peut dire que parce que bango bazaba na poto allez au Afrique bande o mona bango tina te alors que tu avais des enfants déjà orphelins kuna de maman na bango pe bando sala ba théâtre ba kufa. Mais Jani akipate azokanga makana bana wana. Non, il y a quelque chose qui cloche. Yango bande kunanga en tout cas oya koyeba papa oyo boyeba ke papa parfait azali suna bomoité na kati Allemagne asila ki kokufa ye moko. Alors bande konanga papa arrêtez ça. Ce n'est pas bon. Ce qui omoni ke ozana mona mwasi te zala na ba relation. Zala na batu. Oyo nga na yebi na pesi mbote apasande de konanga moka mobali tozakane na Danemark. Ye apesaka nga clé na ye abi mama nga nazalaka nga moko mwasi na nga nango ayate mwasi nazaki na Congo simba clé même deuxième carte na ya banque na simbelaka ye abi soki lelo na zate bimisa mbongo na nga na banque tindela ngo mama na nga même na adresse na numéro de téléphone na mama na ye nazalaka nango na bombi ngabi habité on ne sait jamais na kola la paix na la mukite. Donc ozwi mbongo na nga otindeli mama na ngai na lingite kenge nango ka na banque ndengo na te bimisa yango tindela ngo mama na ngai. Voilà donc voilà un peu albi benga kanga de temps à autre même dès après des jours to bengani to comment to yebani ba santé oyebi ke yaya na yo pasaka penza yaya pa nanga yaya na yo aza bonne santé. Voilà parce que je suis seule mukolo pe nzamba pambola ka mwasi na zui avion aye azui ba carte nae azui deuxième clé nae apesi mwasi nae. Voilà c'est comme ça koninga to zala yo moko ozala relation te batu ba benga ka yo te parce que soki nga na yebi ke yana nga na benga ka ye chaque fois na ye ba santé. Premier jour na zuete deuxième troisième jour na zana clé fona ke fungola ndako na tala makabonini ezoleka kuna ozo comprendre. Alors bande konanga vraiment botika la malamu c'était ça on a lingaki côté ya mamuke lelo samedi et puis par après na pourquoi na koleka vraiment là c'est sûr to koleka pona to so la mamuke ba confusion oyo ba prophète ba comme kosala na liwa ya Jani ba msu balo ba ke Jani asimbaki ba kisi ya 10 ans yangwana 10 ans et kokaki il fallait akende me Jani banda ye na poto asali ba 15 ans. Ce que 10 ans yango akufaki na 10 ans yango te pona nini pourquoi pas ya esala kinini. Donc bande konanga ba prophète ba komi kolobela biso makambo ebele ko bangisa batu en tout cas bande ko ba prophète bomeka kosunga communauté botika ba prophétie oyo ya ko bangisa batu. Bon mususu alobi non Jani atikala ko simba kisi te Jani kutu azalaki ni chaud ni froid yango moni ba boulier. Alors tokoyoka nani tokondimela nani bango moko ba yo kata makamu na pokwa bo like émission bo partager parce que ba famille ndeko na biso bayeba ke ndeko na bango aza lisusu te. A bon attendeur salut botika la matalam bye bye bisous la famille bisous.